la chaîne de la diaspora congolaise. Union pour la démocratie et les progrès sociaux, notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et les progrès sociaux, notre parti du peuple, parti de la majorité. UDPS, 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 UDPS vaincra. Chez vous combattants de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. UDPS, viva! Merci beaucoup. Oyebi Tozali, la veille, il y a mon colomonene. Il y a mon Tozo Kima, Tozo ça la sensibilisation. Il y a mon l'équipe Awa, na Lombangu, parce que na yoka que bana banda makelele, balingaki tout le monde ana. Na yeko pesa mino mbote na basangwa malamu. Na mbote nalingi koyebisa bino kaka ke tokomona na lisusu oyo ezali komona na ya ntango ya komba, donc ya Lombangu ndenge nalobi. Alors na sango malamu nalingi nayela bino sango nga nayeli bino ezali sango ya changement. Ndenge nalobaki na introduction tozali la veille ya mokolo monene. Tozali lelo le 30 décembre, lobi le 31 décembre. Il y a un an lelo tosignaka eloko babengi accord de la Saint-Sylvestre. Tosignaki yango na Senko, centre interdiocésain. Accord wana epesaki biso un an lisusu, tobakisaki un an likolo ya constitution po bandoki o bazali kokamba mboko yo balingaki ko respecter constitution te. Makila ya bana mboka etangaki bamupe baobi to proposer bino lisolo o to bengaki dialogue. To sali lisolo wana na masolo makambo ebimaki yango oyo. Likambo ya liboso tolobaki moto azali responsable ya pasi na biso. Moto azali responsable ya crise politique oyo ezali na mboka na biso. Joseph Kabila akoki lisusu ko se présenter na mandat ya misato te. Po azwa occasion ya kolongo la constitution pe ko changer yango, likambo ko changer constitution ezali te. Likambanisa totoe koloba tobi po tokoka kokende na masolo nyonso wana oyo ya élection
na ndenge longobami esengeli gouvernement ekambama na mutu oyo ya opposition, c'est-à-dire rassemblement. likambo mosusu ya mine ezalaki ya oyo etali conseil national ya suivi. Tosalaki conseil national po bakoro oyo tosalaki wana tokoka sikoyo osurveille yango ekende ti na suka. Malheureusement ndenge boyebi ye monguna ya mboka aboyi kosala likambo wana, makambo nyonso wana toyokanaki et pourtant tosignaki yango. Na ntango aboyi kosala yango eloko oyo kosalama eyali oyo tolobaka crise politique. Ntango crise politique ekoti esengaki sikoyo ke tolukela yango solution. Au lieu ya koluka solution, ye akamati azui ba faible o bazaki kati na biso, asomi bango na mbongo mpona nzala, balandi ye yango bozomona bango lelo bakomi ba premier ministre, bamisu bakomi ba président ya CNSA. Mais eloko wana ebakisi lisusu pasi na kati ya mboka na biso. Yango toye koloba ke lokola topesaki 1 an po mboka ebonga, na 1 an wana bango basakani na peuple congolais, tokoki kobakisela bango ata mokolo moko lisusu te. Voilà pourquoi naye koyebisa bino bana mboka, naye koyebisa bino que mokili mobimba lobi miso na yango ekotala awa na Congo. Akoninga bayeba soki penza ba Congolais baza na esengo ya situation oyo bazo vivre to baza na esengo te. Est-ce que bino boza kosepela na situation mboka eza na yango lelo? Olingi changement. Alors soki koza na kanda ya makambo ezali kosalema na mboka oyo, nasengi na bino baso bokende na ba misa oyo ekosalema na ba paroisse oyo ezali pembeni na bino. Misa ya lobi ezali kaka moko, ekobanda na 6h30 esili na 8h30. Tango misa ekosila, biso banso tokobima na balabala totamboli. Bato nyonso balata elamba ya pembe oyo ezali kolakisa pe. Bato nyonso balata elamba ya pembe oyo ezali kolakisa kimia. Tolingi mobulu na mboka na biso te, tolingi pe pasi na peuple na biso te. Bitumba na biso ezali ya koluka bolamu ya bana mboka. Tango naza kotala wa nazomona ba mama ebele, mais naza komona bilenge ebele. Avenir ya mboka oyo ezali ya bino. Bino tukokokamba mboka oyo lobi. Nazoka ndenge bozolela bozoloba ke misala eza te, epourtant bosisi baklase na bino. Bamama bakoma komona pasi, po bapapa bazwaka lisusu lifuta ya malonga te oyo ekoki kopesa bango fierté, balata te na kitoko. Nyonso wana po bongo ya Congolais bazali koyiba yango. Bongo ya Congolais ezosala bomemo ya baoyo bazokamba mboka. Et en plus de ça, tango bana mboka bazali kosenga oyo ya bango pa bazali koboma bango. Eloko wana ekoki kosalema te, toyaki na mokili po tomona kapasite. Toza na mboka na biso ezali na bwanya, mboka na biso ebwamisa bapaya ebele, mboka na biso ebwamisa pe na miyibi ebele oyo bakamba yango. Me biso moko bakolo mboka pasi koleka.
yango wana bitumba na biso ezali ya kotelema kobanga eloko moko te po na minute oyo obangi ekatisi nde ngambo kuna ekei na ngambo bango mutu bakomi kobanga bakomi kokosa biso ono manifestation eza interdite ono nakozala na bapolisier ebele te ya kocouvrir nani alobi ke biso toyebi bitumba nana sengi ke toluka bapolisier oyo bakoprotege biso baprotege biso contre nani biso toye kokunda te toye kokoma motu te toye koyiba eloko ya motu te toye koloba kaka ke oyo azoboma mboka na biso asimba nzela akeye akende bongonga na ye koki voilà la journée à lobby na lingi na yoka que Bandal est tombé. Maman, papa, Lingue, Bana, na lingi na yoka lobby que Bandal est tombé. Pour la question de Mobimba que vous allez peut-être Paris à solo. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.